Yasolo bandeko bana soni ekolo Congo pona bolingo tozali nango biso na bino na bolingo ya nzambe ya mpungu tolendo oyo bakoko na babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali vidi mukulu Mungu Baba Mungu wa milele nzambi gaungu yasolo ete na kombo ya mvuluzi kimbangu da ntungunwa na kombo mama kipa vitandona na kombo ya bankoko na biso banso oyo basimbi tadi oyo tobeleli mabele kolo Congo royaume Congo yasolo eke toye na mokuse losako mboka bino bayebanso baza kolanda biso na lolaka ya mvuluzi kimbangu abonnez-vous yasolo ke suite à la demande générale ya bato ebele balobi ke esengeli tosala kaka mwa émission ya mokuse en résumé to mpe na mokuse oyo nyonso tokoloba na nsima na mitango oyo toakolanda en résumé toyeli bino nini oyo baza koleka na kati na mokili na kati na Congo mobimba basango na biso oyo toye nango na mokolo na lelo ezali nini coup d'état militaire na kati na Niger. Coup d'état militaire na kati na Niger na tango tokolobela bino ya solo ke président Bazoum azali entre les mains ya basoda garde républicaine bakangi ye basoda oyo bakengelaka ye balobi trop c'est trop bango moko bakangi ye. Alors général oyo azali chef ya garde républicaine garde présidentielle yende muto avait initiative wana avec ses amis généraux balobi tokangi yo po ete ozotosala mibeko ya mboka te po ete ozosala la haute trahison ya mboka po ete ozosalela bapaya. Voilà bakangi ye na moment oyo tokoloba na kati na Niger ya solo coup d'état ezali. Alors tokotia la bino a résumé image yango comme ça bandeko bazana posa koyeba mai bazako leka en ce moment na kati na Niger esengeli na bino bolanda est retenu par des membres de la garde présidentielle. Les revendications de ces derniers ne sont pour l'heure pas connues. Ils refusent pour l'instant de libérer le président après l'échec de pourparlers. L'armée menace d'intervenir. La CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne ont fermement condamné deux coups d'État et appelle à la libération de Mohamed Bazoum. Voilà, Bazoum en ce moment azali mokangemi wana tozwi yango na kati na télévision oyo bapesi biso comme nouvelle na lombango toakokende ya solo te Bazoum azali na kati na maboko bakangi ye na kati na maboko ya basoda oyo bakengaka ye bango moko bazwi initiative ya kosauve masse mobimba ya kosauve population nyonso ya kosauve mokili Niger. Alors bakangi chef de l'état na bango. Alors bandeko bana somi kolo koko toko landa na bokebi nyonso oyo eza koleka kuna po ete mindele bazali kobanga. Ça bouge de partout bandeko bolanda biso na bokebi nyonso mokili ezali koningana mokili ezali kobouge matondo na balaki na bino ya solo ke tozosala mission na mokuse po ete moko na bino apartage yango na bandeko nyonso bayeba nini eza kosalama na kati na mokili. Alors, bandeko bolandaki émission moko oyo eza koleka nungu na kati na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Congo Brazzaville Congo Kinshasa boyo organiser ya malamu te po na nini po ete président Sassou Nguesso akendaki na kati na mboka Rwanda oyo mboka banguna na biso benemi. Alors, po na nini Denis Sassou Nguesso a trahir Congo? Est-ce que Azali n'a raison de trahir Congo ou pas? Alors, biso tolandi yango na bokebi nyonso tokoyeba ke Denis Sassou Nguesso Azali n'a raison de trahir Congo parce que dans mboka na été na tango ya moni ke président oyo aza na mabele kolo Congo ye moko azo trahir na kati na présidence mwasi moko rwandaise azali wana ya kotala pe nyonso oyo eleki na kati na présidence a bomisi bato ebele baproche ya présidence
bakufa proche à Félix Tshilombo, bakufa plus de 80 personnes bakufa. Alors Denis Sassou Nguesso a tali à lui ah ngai sori na landika mwana mobali yo akobomisa ngai nenga bomisa bandeko na ye oyo bakufa asengeli na ngai na landa ete s'il na trahir bango na trahir bango ayebi ke Félix ye moko azali na ba Rwandais côte à côte. Et voilà, c'est pour cela que Denis Sassou Nguesso, président de Congo, Brazzaville, a dit qu'il trahir le Congo parce qu'il a dit qu'il y a un Félix Tshilombo a trahir le Congo, alors pour nous trahir ceux qui n'ont pas dit Félix Bakobomangai n'a pas tout dit, alors on a préféré trahir Yemoko a trahir ma belle naïe. Donc on le veut la moula ignoso n'a qu'à comprendre déjà n'a mon coussé. Alors, tout ce qui se passe dans Katina Mabele Congo, il y a le jeu de la rwandophonie. Le jeu de la rwandophonie qui s'organise dans Katina Congo et que le Congo, la Katina Kinshasa. Bâché à rwandophonie, pardon, et les Kolobanini, bâché à francophonie, mais ils sont organisés par les Rwandais. Il y a autre Bendiango, bâché à rwandophonie. Alors, rwandophonie, alors Tolobiango, Nengewana. Alors, Bande Koba, na Soneko Congo, na Katina Kinshasa, Besprit, Télémi. L'esprit va Kino Télémi, bravo, bravo le Kinois. L'esprit Télémi à l'obi, en tout cas, Bisopeto, stick à beauté, il faut tout saboter, Bagé Oyo, ya Oyo, tout type baza organisé, na Mabele Congo. Alors, tout de suite, information qui va. Moto Evani Kopera na Katina, stade Oyo, Tobengi, stade du 20 mai. Stade du 20 mai, Amoso Bengango, stade de Tata Raphaël. Et si Kabaje Kosalama, Kuna Moto Epelaki, Bagel, Batumbi, Basoma Pavillon Moko Zai Kuna Kati, Moto Epelaki, Yamakasi. Tenu suite de professeur Sabino, na détail, non so, Makamuzade Koya. Donc en fait, les Kinois commencent déjà à saboter Bagé. Benga francophonie, Benga rwandophonie. Voilà, baza pour saboter. Alors, le Congo, ce monde qui bouge. Mokili, ezali ko bouger, bandeko, tozolo belabino, bana mama Congo, totelema to bouger, et si comme na mokili neza ko ningana. Soki na kati na Kinshasa ba to ko sabino, ke mokili ezali ndenge bane ko salemela, ndenge bane ko lekali boso lokuta. Mokili emingani makasi, non c'est ça ko ningana kati na mokili. Qu'est-ce que vous devez faire? Ce n'est pas question d'avoir peur, c'est juste le contraire. Bonjour courage, bonjour makasi. Bino pebo telema ndenge ba Malien ba telemi, ndenge ba Tchadien ba telemi, ndenge ba Burkinabé ba telemi, ndenge ba Niger ba Nigeria ba telemi, ndenge ba nakati na mokili nyoso ba kwa ko telema. Pour ne pas se défendre, ba boya ba oyo nyoso ba yela ki bango depuis plus de 8 siècles. Plus de 8 siècles, et l'on connaît le Salema pour résumer, pour comprendre. Bamini bazokata pour la bisoté, boye bakake mokili ezali, ndenge ezalaki de bosoté. Non so bayela biso na kati na mokili, eza mensonge, eza grande mafia, oboyokaka ba parti politique, oboyokaka ba religion, oboyokaka la démocratie, ba occidentaux, bato ba créer kiango, pour que bazwa biso en otage totikala d'esclaves na bango. Qu'est-ce qui se passe dans Katina Mokili? Mokili les a bouleversés, Mokili mutation, Mokili Salama Makasi, Mokili les a koningana. Quoi? Fin ya hégémonie occidentale na bango ekoka. Fin hégémonie na bango oyo nzambe apesa bango compétition liste fini, bo dominer Mokili, bo le batu, bo le bo sali, bo comme si bana mibale, basi na bino, bo comme si bana ba PD, banini na sima ya kosa ke boza batu na nzambe. Bato na nzambe biloko wana tu esali 8 siècles. Koko na yo ya koko ya koko ya koko na yo azalaki te me bango bazoki za stratégie ya kozwa biso comme esclave na bango et ba dominer sur biso. Voilà cette histoire au boza koyoka na Ukraine eza koningana na mabele nyonso mokili eza koningana. Il est temps que yo mwana someko Congo au milieu ba yo au tellement au se défendre pour que passion vivaka nuit et jour. Kolia malamu to lia ka mikolo nyonso. Pas si na monde bateau à ce sont des Occidentaux. Qui sont ces Occidentaux pour la meilleure compréhension? Ce sont des Américains, des Anglais, des Français, des Belges, des Allemands,
baowana nyonso na kati na Europe na oyo nyonso baza na kati na Canada États-Unis babengi bango occidentaux bango baza na base ya malheur ya misère na yo mwana solo ekolo Congo yango moni na Mali batomboka babengana bango na Mali yango moni na kati na Burkina Faso batomboka babengana bango yango komona mokili eza koningana soki bomoni ke lelo tozali ba otage epai ya batuti rwandais ezali parce que les Français les Occidentaux qui se cachent derrière c'est tout Rwandais qui ne pèse pas. Tout Rwandais, occidentaux, créé au benga empire imatuti. On est bateau bazana sima la géwana pour te bloquer biso tous dans le cola bescar les bosso tout Rwandais. Mais ma camboana c'est fini. Les plus peur. Bobanga le sous-sauté. Bobanga te bana somme kolo Congo. Bobanga bango te ba comme le cola nyoka. Nyoka oya kufa alors le bembe ya nyoka. Les Occidentaux, la communauté internationale, ce sont des serpents écrasés, basal sous la force testée, fini, banga bangote. Biso fait comme une tango, on a biso, un tango, il faut totalement libérer ma belle école Congo. Allez, botikalawana, à l'écoute, bolanda, namolaï, actualité de biso, comme tout message, comme Kosala, pour la bolingo, la bino poété, information et les cas partout. Voilà, tu as mon coup, c'est 10 minutes, Matondo, à tout de suite là, na 19h pile, tout ça, banda, information la biso, mususu, et à solo, ya moulaïpe, et koya, ya solo. Alors, à tout de suite, Matondo, Ingeta, Ibobo, Ibobo.